Balobi tambola mokili bandeko nanga omona makambo. Makambo nde makambo. Soki oza na ndako, okoyeba te nini ezoleka. Mais soki obimi libanda, nde okoyoka makambo, pe okomona bakambo bandeko nanga ezalaka nango ka bongo ekendaka pe bongo bandeko nanga na système moko ya kitoko mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment toye na Davina apwa yaba Davina mwasi moko nzambe balobi mungala moko ya tongo ya zalaka penza mungala tongo makasi soki bazolo babangala quelque part wana tomona kapi Davina Davina aza parmi ba comédienne na biso o ba jouaka na bango kitoko ba comédienne na biso o ba s'incarnaka surtout kitoko o ba pesaka makambo. Davina soki akoti sur scène a pesaka makambo. Ebele ya batu d'ailleurs to benga kaye kaka une fille française perdue surtout en RDC ndenge to benga ka Davina tellement elle est là français na niveau moko pas possible. Et puis alobarango pe kitoko. De l'autre côté, à côté de l'anglais, mikolo tokomi komona na mo anglais ça va azo koti sa penza makambo, azo koti sa penza matière na français na ye na système moko ya bien. Bande konanga photo wana eza photo oyo ezoloba makambo ebele. Eza photo oyo eye na makambo ebele abatu bazotuna makambo nini ekomeli Davina apwa. Nini esalike Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo pona Davina apwa. Makambo nini eza la in la famille. Eza nini au juste makambo mituna eza nango ebele. Comme d'habitude, avant de kotakuna et kozala bien à nous na ya ko sensibiliser batu onyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien so tozolandaka biso zala na yo ya kovanda nga na boya kananga ba problème na boya kananga teke no yango na bando landa Étoile Inès TV yango na kweyaki na boyaka yango na osenga na yo zo penza kiti na yo ovanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu ka ndenge tokendaka et dépendraka surtout na air oyo zolandaka biso soki omoni ke ba air oyo eza ba air oyo oliaka petit déjeuner na yo na osenga na yo kendo lia petit déjeuner na yo mais soki omoni ke air oyo naliaka nanga repas na ngai tango toloba repas tomonaka fufu tomonaka loso tomonaka kwanga ndeko nanga kendo lia soki omoni ke eza pokwa era kolia soupe na yo en tout cas zala libre balobi congolais na mosuni nde likambo baliaka kaka car on ne sait jamais na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci surtout na balandi nyonso ya Étoile Inès TV ba o nyonso to bazwaka tana bango pona kolandaka biso pona kolandaka bemission na biso na yeko yebisa bino merci beaucoup Nzambe alola apambola bino makasi Nzambe alola abatela surtout bino Nzambe alola azala toujours elongo na bino. Meilleur vœu, joyeux Noël et surtout joyeux anniversaire na bandeko nyonso o babotama na décembre joyeux anniversaire na bino Étoile Inès TV a souhaité bino longue vie a souhaité bino bonheur a souhaité bino makambo nyonso ya kitoko makasi na vie na bino na système moko ya
kitoko mingi makasi. Balobi Davina Apwa azomona na te. Davina Apwa aza wapi. Mituna ekomi ebele, batu ebele balingi bayeba place Davina aza. Ebele balobi ke no bamonaki Davina na zemi. Asalaki vidéo na ye, après vidéo na ye sali déjà 2 mois oyo bayokaka lisusu Davina te, oyo bamonaka lisusu Davina te, bazoyeba te Davina aza wapi, Davina akenda wapi, Davina nini wala nini. Donc mituna ekoma ebele bandeko nanga comme d'habitude. Étoile Nines TV azalaka toujours wana pona komemilaka bino ba news. Ebele ya batu babengaka ye kaka mama ba news, ebele ya batu babengaka ye mama étoile d'état. Tantos lo babongo na pesi bambote na mama Myriam depuis Belgique. Ya lobi mama na bengaka yo mingi ka mama étoile d'état. Donc na système moko ya kitoko. Bandeko nanga yango toye lelo na ba news sur Davina Apwa. Bandeko nanga, avant tokota na makambo penza ya Davina Apwa, nalinga koloba toujours et encore. Bible zoloba, mon peuple périt par manque de connaissances. Ebele abatulelo tozo tambola, kotambola kaka tika to tambola. Toye bateni nezo le kanamukili, makamuni nezo salema, toye bakanabisote. Yango Étoile Nines TV ayaka toujours na ba information en vrac. Numéro 1. Information en vrac na biso ya lelo penza ya liboso eza que eza na ba nungu oyo bima sur affaire élection. Selon batu mosusu balobi ke non na ba élection tricage ezalaki ebele. De l'autre côté, même Moïse Katumbi yepe apostilaki na côté na ye al sengi surtout na président ya Seni a démissionné parce que selon ye ba élection eyaki na ba tricage ebele. De l'autre côté, ceux qui to koti na bato maboke kandenge tozo betela bango ba mama solo na système wa kitoko bandeko na ngai côté ya maboke poutine de l'écriture Belvi Kandi oyo Davina Apwa bengaka toujours ma mère, ma grande sœur Belvi Kandi la patrona na minute oyo azana États-Unis ake kopemisa nzoto ake kopemisa makanisi na ye après travail dur oya sali bino mokobo monaki, bino mokobo landaki, donc ake penza na États-Unis pona kopemisa surtout nzoto na ye na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. De l'autre côté, toye komona pe grâce luzolo yaba grâce na minito yo azana Nigeria kuna ake ko tourner ba film ba bengisa ye na groupe mosusu akende ko tourner ba film na ye donc na minito yo azakuna azo tourner na ye ba film talaka ndenge grâce ya Nzambe e localisaka bato. Donc grâce ya Nzambe e ko localiser grâce luzolo na système moko ya kitoko mingi makasi. Ediko toye ko vanda ka boye baye ko mimela biso ba photo. Bon, tant ba mimela ki biso ba photo en tout cas tozalaki na biso sur penza te. Vu que toyebike na communauté na biso ya lelo, il y a de ces personnes oyo balingaka toujours ko bebisa réputation ya batu. Tango baye ko tindela biso ba photo to vandi to lobita, to koki jamais ko ya mbangu ko sala be émission. To vandi ka boy après 2 jours to komi komona ba photo oyo et komi ko circuler pas possible sur les réseaux sociaux. Ba photo ekomi kili mataki kitaki ezonga ki sala ki boy. Nde kokota na ba information na biso baye kopesa biso moins information ka ya muke. Yango tolobaki teke non.
il faut to ya ko partager na communauté na biso ebele ya batu bazo tuna Davina aza wapi ebele ya batu bazo tuna est-ce que Davina apwa aboti est-ce que pourquoi bande konanga déjà dès le départ to yebi Davina apwa aza mutu moko alingaka visibilité pas possible. Et puis azalaka na visibilité, Davina apwa azana ba fan o ba lela ye na système moko pas possible. Davina apwa azana bato ebele o ba linga ka ye bande konanga bokondima te. Davina apwa to monaka, Davina apwa oyo penza to yebaka. Ebele ya batu balingaka ye, ebele ya batu bande konanga ba sepelaka na Davina apwa na niveau moko pas possible. Siko yepe aza mutu moko alela internet alingaka na ye visibilité eloka moko o Davina zalaka nango ezaka compte to chaîne ya YouTube ezaka eloko moko Davina zalaka nango te mais soki tokoti aza na page na ya Facebook soki tokoti aza na WhatsApp na ye soki tokoti ka ndenge toyebi biso nyonso Davina aza na compte na ye ya TikTok. Mutu nyonso to ayebi yango ke non Davina azalaka na compte na ye ya TikTok. Eloko moko azalaka nango te ezalaka kaka YouTube nde azalaka nango te. Davina ebele ya batu donc bamikotisaka na mwa ba confusion moko boyo Davina alingaka social media te alingaka ba réseau social te ba réseaux sociaux plutôt. Bande konanga Davina apwa réseaux sociaux aboyaka pona bana na ye pe na mobali na ye alingaka te mobali na ye ba réseaux sociaux ka ndenge tomonaka d'ailleurs c'est normal ya mwasi nyonso abombaka mobali na ye na ba réseaux sociaux parce que réseaux sociaux ezalaka na makambo ebele et puis pona Davina apwa ye moko déjà alobaka nga moko nde nazalaka star mobali nanga za star te to bana baza ba star te za nga moko nde nazalaka star siko comme nga moko naza star nga moko nde il faut natalema na ba réseaux sociaux pas que no mobali nanga pas que no bana nanga wana penza izalaka Davina apwa alingaka te bon soki mutu déjà alingaka te moyen pe to ya ko forcer ye izalaka te to ya ko forcer pe ye te sikoyo tomonaki biso nyonso bomonaki bino nyonso bandeko nanga Davina azalaki na zemi wana kutu na video moko asalaki na mwa elongi ya mwana na ye moko emonanaki na video wana bien que lingaki penza ko lakisa mwana na ye mais elongi ya mwana quand même emonanaki video wana nde ezalaki video moko ya suka o Davina apwa atiaki na page na ye ka ndenge na lobaki bandeko nanga na kovanda baye kotindela biso photo o bomuna après kotindela biso photo nde toye komona ba photo mosusu na ba réseaux sociaux ka ndenge tambolaka o makambo oyo ekomeli Davina après kobota asi aboti yango bomona ka ye te ezana makambo moko ekomeli ye bandeko nanga jusqu'à présent makambo oyo ekomeli ye bazoboya koyebisa biso toyebi te soki eza ndenge nini soki eza nini toyeba te donc bazoboya penza koyebisa biso nini mais elo mosusu toyebi ke soki peut-être mabe ya makasi selon ngai ka ba analyse nanga ndenge na salaka nayebi ke soki penza Davina apwa na minito ya zaki na problème moko ya makasi to ma problème moko ya munene ekomelaki ye bandeko nanga na minito oyo tolingaki to yeba na ba réseaux sociaux oyo keno Davina boy mais comme batu ba kaka ayo ba makambo ekomeli Davina mais bazoloba makambo te seki makambo eza nango ya malonga te to makambo eza nango te to ye moko kaka parce que toyebi ki eza na batu mosusu ya bazalaka soki aboti ako préféré na ye avanda kimia asala na ye na kwa na ye na mwana na ye kimia mais batu mosusu omona soki aboti il faut mokili mobimba ye yeba atiaka ba photo ya zemi azwaka ba photo shot bakangaki etango azalaki na zemi batu mosusu asala ba baby shower donc mutu na mutu azalaka na ndenge ya komona la makambo batu neti ba Davina. Je ne pense même pas que ce qui abota qui na Congo. Davina déjà aza mutu poto.
peut-être kobota na ye akinde bota na ye na poto siko azozela peut-être azonga de azongela musala peut-être azozela na ye mwana akola azala tana ba 3 mois nde mbala moko tanga ozonga musala azongela ba activité na ya ba réseaux sociaux to yo yeba te. Mais déjà ceux qui ezaki ke kanenge bato ba oloba o makambo moko ekomeli davina o makambo moko boye ekomeli davina ceux qui ezaki penza ke non makambo eza bande kunanga na minute oyo tolingaki to ya ko informer bino ke non eza na makambo. Mais biso to ya ko confirmer te eza kaka ba nungu nenge to yo kake makambo mais to yeba te eza makambo nini. Alors na koki jamais koya ko confirmer bino ke non eza makambo tel te. Bato ebele bayaka koyebisa biso ke non boyaka na ba information moko eza exact soki omoni ke oza na ba information te koyaka te bande konanga toyaka mosusu ko lansaka ba mwa flash toyaka mosusu koya kolamusa bandeko mosusu ka ndenge ezalaka mosusu tango tosalaka ka boye toyaka kolamusa mwa makambo oyo ezalaki ya kobomba yango toyaka ezalaka bongo parce que toyebi ke na communauté na biso ya de ces personnes bosa l'émission kitoko osa l'émission kitoko te bakoyaka kofinga o to memeli bino ezaka ba information oyo ezotambola sur les réseaux sociaux biso moko kutu bazoboya kopesa biso information nyonso mobimba sur ba photo oyo ya davina apo bazoboya koyebisa biso penza ba makambo nyonso mobimba ka ndenge tambola ka baza penza ko bomba siko biso to sala nini ata bino moko to sala bito ya kokosa ezala msala na biso te tolinga koloba vérité soki likambo nanu tozwa information nyonso mobimba mais tozozwa kaka ba flash tokoya pe kana ba flash wana to informer bino na système moko ya bien. Mais batu mosusu balingaka na bango soki bakosa bango batu mosusu balingaka na bango baya kofinga bango batu mosusu balingaka soki ndenge nini et ce qui n'est pas bien la famille. Donc toyebaka ke non na minute oyo toyebite davina apwa nini komelie makambo ezoyeba na te me bazolobaka makambo moko munene komelie toyebite eza makambo nini. Mais soki que non ba information ekomi exact comme d'habitude boko mona biso tokoya lisusu koyebisa bino ke non eza na makambo boye. Bande konanga comme d'habitude Etoiline Ines TV ayaka toujours na batoli ya makasi. Toli na biso ya lelo tozolobela kandenge na lobaki sur la femme insoumise. Bande konanga nazwa ba appel ya ba papa ebele babenganga kandenge to affichaka ba numéro na biso yango ba numéro na biso surtout yango wana affiché soki oza na mwa likambo peut-être na boya kananga ne ko exposa ka ba vie ya ba couple na bino mais soki oza na peut-être ose ko conseiller mobali na yo ko reprocher mobali na yo peut-être ayo kaka yo te ayo kilaka batu mosusu te donc azana ye kaka kandenge tukindaka. Moi, ozana posa mama Etoiline Ines aya kopesa conseil kandenge kopesaka numéro na biso yango wana affiché nakoya na kombo mobali na yo te nakoya na kombo mwasi na yo te sur les réseaux sociaux nakoya kaka kopesa moi conseil kopesa moi toli koya kaka kolela epa ya bato pourquoi ba mama bazolila to pourquoi ba papa bazolila na système moko ya bien. Comme lelo ezande ba papa baleli sur l'insoumise de leur femme. Basi ebele lelo ba komi ba insoumise pas possible. Ba papa balobi la plupart ya basi o baza ba insoumise eza basi oyo bazo sala. Soki ka mwasi azo sala c'est fini. Bazo mona ka lisusu valeur ya mibali na bango te na ndako libala. Il y a de ces basi oyo soki alamiki na tongo kanenge ya kolamuka atiki na embetu ka boye fo mobali asala mbetu bango nyonso mibale bake musala tango akozonga donc yeso ke azolamba azoyebisa mobali yo pe torchoni ndako soki ye azolamba azoyebisa mobali sokola pe bilamba de la télévision te parce que biso nyonso tokende osala biso nyonso totia mbongo ensemble to futaka ndako biso nyonso totia mbongo ensemble pour que to futelaka bana ba classe
alors papa ebele bakomi ko se plaindre balobi tobalaka basi bazala ba aide na biso soki lelo surtout papa ya poto balobi soki lelo to se retrouver na poto et que vie eza difficile mwasi alingi asunganga est-ce que na kosunga ya mwasi wana il faut akomisanga boy to ndenge nini ba mama ba papa ba ekolela ba mama na ngai toyebi ke soki mwasi azosala premièrement asalaka pona famille na ye atali mobali na ye atali bana na ye yango epesaka basi ebele courage ya okendo sala tosalaka te keno pour que tokomisa mibali na biso bakoma baboyi jamais tosalaka te keno pour que yo mwasi ozala la tête ozala chef ya ndako obando pesaka ba loi obando pesaka ba ordre te tobalaka bongo te bandeko na ngai tobalaka bongo te nalobaka toujours et encore ata soki yo mwasi nzambe asali yo grâce asali yo ngolu ka ndenge ezalaka na ndako ya libala yo peut-être ozwi mosala kitoko ozozwaka mbongo ebele koleka mobali na yo wana epesa yo motu makasi te keno yo obanda kofingaka mobali to obandaka kotindaka mobali kosala bamisala misusu ya ndako bandeko na nga mobali basengaka ye soki oza na besoin ya aide koki koloba chérie naza kolemba makasi na lingi nasala bilamba me na lembi la plupart ya mobali déjà soki oyebisi ebongo mibali ebele omona ya solo olembi ya namona ta elongi ça va mama kende ovanda eza bilamba nini pesa kasi na tiela yo na machine atietie ekataka ndenge nini parce que mibali ebele omona ta bilamba kosukola na machine bayebaka te siko yo moko okomi ko expliquer et après omona ok natandango kasi libanda yango bakendaka na mibali bongo mibali batindaka ye papa kende kosukola bilamba akomi mwana na yo oyo bando tinda siko yo vandi ndako salite ukobongisa ndako te aza mwana te aza mobali kandenge na lobaki benga chérie chérie est-ce que okoki kosunganga est-ce que okoki koedenga na lembi na ningaki na sokola soki nini na okoka te naza ya kolemba est-ce que okoki ata kosunganga kasi donc ba façon ya bongo yango esalaka ke mibali mosusu ata soki azalaki na posa kosunga yo te mais façon ka osengi ye omonaka mobali alobi vanda na yo mama kende na mbeto oza ya kolemba na kosala yango bomonaka na bandako mosusu omona bato bakomi koloba ke na mwasi wana asi a dominer mobali na ye domination na kati ya libala to na kati ya bolingo ezalaka te mais ezalaka ndenge nini yo mwasi ozosenga service epa ya mobali na yo ndenge nini yo mwasi otretaka mobali na yo yango esalaka ke bato mosusu na libanda bakomi koloba ke no mwasi adomina mobali mwasi adomina na ye mobali te eza kaka bolingo respect o surtout mwasi azopesaka mobali na ye ba mama na nga soki boza na mwa biloko akobakisa sur l'insoumission une femme soumise lelo ba papa bakomi kolela l'insoumission ya ba femme ya ba mama moi eloko o bokoki kobakisa ba mama nanga esika nyonso bolanda Étoiline Ines TV bokoki toutefois kobakisa yango talaka ba numéro na biso ezalaka nango affiché toyebi ke na chaîne na biso ba mama o balandaka biso bazalaka na bango ebele et encore ebele mingi makasi soki na betisi bino mabaku ba mama bolimbisanga eza te ke no bato mosusu bakoki koloba mama Étoiline akotelaka ba papa te na kotela ba papa te mais ceux qui ba remarque za ebele nalobaka toujours ceux qui ba remarque comme 5 il faut na ya ko lancer message wana quand ndenge ezalaka na émission na biso pour que to changer chaîne na biso ezalaka chaîne auto pesaka ba information chaîne auto salaka ba analyse chaîne pe auto pesaka batoli et surtout batoli na biso ekendaka toujours na cadre ya bana nzambe na système moko ya bien bande konanga grand merci quand ndenge na lobaka toujours et encore na balandi nyonso Étoiline Ines TV merci beaucoup na mama Tina merci beaucoup na mama Myriam merci beaucoup na mama Vicky Mbonzo merci beaucoup na madame Judith Diam
Povisa, merci beaucoup na Linda Bukulu, merci beaucoup na tonton héritier Yola, merci et merci et merci encore na balandinyo soya Etoiline Ines TV, ba onyo surtout ba lela Etoiline Ines TV, ba onyo so bazalaka wana pona Etoiline Ines TV, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye la famille et à la prochaine.